na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Boni na tonga la muki ayebi ata makambo zoleka na poto te me na Kongo azotu na mama na oto na tata na boni mwana na okuna zanda po bayebisi na kazobela nani ayebisaki kazobela mutu ayebisaki ete le problème c'est que basalela bino miroir eza na bamiroir ya famille eza na bamiroir ya mutu individu ani basaleli miroir la humble servante la députée quoi basaleli miroir ya yo moko batalaka o chaque jour baka nzela to na kozwa miroir ata naza na wapi so na beti kaka na mire miroir mire na komi wana namoni qu'est-ce que je vis namoni porte ezalaki ya kofungama moke esika porte ezalaki ya kofungama nakomi siko kotala nga makele nayokaki oyo bale kosala babulu makele wana nakanisaki lokola neti na bino toza mibale to toza esika natala kaka oyo babengaka salle de bain po biso tosukolaka kaka namoni mwasi wana nakisanola lokola douche na biso ya salle de bain ekomaki tala ebale monene sabi nga na tongoli porte nazomona douche salle de bain me na kati nazomona ebale monene lelo nde nazolakisa oyo oyebi mpona nini yo na bina oyo ozokoka kodistingue te oyeba te oyo aza moto ya misala boye oyo aza moto ya misala boye oyo oza parceke ozangi eloko moko partir ya miroir akoyeba na miroir nde bazwaka vi ya motu na miroir nde balongolaka eloko na nzoto ya motu. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins, 100% chrétiens, toujours vos amis. Oyo miswe monate matoi eyokate oyo matina na motema ya motote ya mokolo abombeli yo bandeko balinga mikati na kolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso boya ebele na action ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko 13 au 27 décembre wapi na kati dans les jours les amis dédicace à temple et anniversaire d'église Messi oui quand même et pas y a faute ben capitaine ce soir dis le Dieu m'a dit c'est un moment où je vais enrichir mon père mon pasteur dit je serai là ici au rendez-vous Jésus au rendez-vous ça sera chaud tobeng ici no boya ebele ko vivre le beau qu'on entame là obamwami na tem kitoko oyo intitulé Le grand C du temps de ngai le révérend de Kinshasa nakozala wana bien-aimé yo pezala wana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben de la communauté Messi Jeff. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'envoyé de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être des partis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et
Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé le grand Seigneur du temps de la vie. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Tierto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. kasi moko bapesaka na moto yo mingi ngai na ndima napesa na masiya wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya bobo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo ozali mpona ngai natali somo ya bato te kasi monene na yo masiya alangwisanga ye alangwisinga ye alangwisanga ye alangwisinga ye Yesu alangwisinga ye miso yemonaka miso yeyokaka monoko etatoli molamu na Yesu utakuta na vinanga namona kolinga na vi akamona ishanja mpona zuwa ya motuya oyo abengaka ngai soki atumbami atumboli mpe ngai aza ndenge oloba nzambe apambola éviter quoi aye mongongo eza te bapriere eleki mais ça va bolimbisi biso soki yango oteni biso tozo comprendre surtout na batango oyo esengi na biso tozalaka apreme na nzambe oui omoni c'est très ke important makambo eza ebele na fin de l'année oyo ezoko se passe na Kinshasa donc Très soko important. ose concentré te donc nde na mbeka okwei batiki yo sikoyo mpo okwea batika o te mpo bamisusu bazotikala déjà na 2015 sikoyo soki olingi otikala te lukaka déjà elongia mokolo pema merci ntoma liloba pour la publique au peuple de Dieu nzambe apesa biso apesa bino balandaka biso apesa biso confiance olobeli bango nini nazo tikalaka kopesa merci d'abord humble la présidente la princesse de l'éternel nzambe apambola yo la humble servante de la Dieu humble servante de Dieu nzambe apambola mosala ozosala na continue toujours kopambola chaque jour nzambe apambola bato nyonso oyo balandaka biso na les nazaréens
Isaïe chapitre 14, verset 2, verset 2. partie B. Parce que il faut pas verset biblique. Ils ont la partie, ils ont la partie A, partie B. Il y a un moment où ça c'est compliqué. Quand on zamba le Bible, il y a une mois partie où on a commis ça doctrine na vie na ye. Il faut que bakatala ka suite ou tala ke bande zamba ndeko lo banini pe suite eza zamba lo bakini nini ebele abatu bazande ngwana. Tozana Isaïe chapitre 14 verset 2 partie B. Donc partie B c'est ce que virgule partie bandi wana. Oui. Merci beaucoup. Nazo tanga la biso rapidement na tango au nom de Jésus-Christ. Bible zo la biso à partir à verset 2, Isaïe 14, partie B, par le Bible. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Donc le kola ba serviteur, pe le kola ba sali ya basi, ba kokanga baoyo bakanga ki bango, ils retiendront captifs ceux-là qui l'ont retenu captif. Et puis les autres banasuka boboye ba pourquoi na tangi verset biblique. Puis les autres baksabiso enfin ils les posséderont. Ils posséderont, c'est-à-dire bakokonza leurs opprimés. Bato basala ki biso mabe bakokonza bango. Voilà eloko na ki na pesa verset biblique wana ozaki très important. Yango la servante de Dieu to ke de sikona kati ya moboko ali comme na solo ko na lelo. Detangu na bando ke de sikona toilette siko sukaki baki to kata pour te ko bande l'émission na biso. Na komi wana na moni qu'est-ce que je vis? Na moni porte zaki ya kufungama muke. Et si ka porte zaki ya kufungama na komi siko kotala ngama kele na yokaki we bande ko sala babum makele na kanisa ki ko net na bime. Toza ne balé que toze sika natala kaka oyo babengaka salle de bain po biso tosukolaka kaka salle de bain biso tosalaka wana salle de bain ekomaki lolenge mosusu na kata salle de bain wana toyokomona namoni mwasi wana esika avandaki na miroir azalaki nango na maboko suki oyo nga nayebaki esuki wana namonaki yango ndenge wana te ti ekei ti na se boye namoni mwasi wana nakisanola lokola douche na biso ya salle de bain ekomaki tala ebale monene c'est-à-dire nga nafungoli porte nazomona douche salle de bain mais na kati nazomona ebale monene ntango mwasi wana remarke ke nazomona tali nsima soki puissance na partika ya miso na ye porte ekangami donc porte ekangami mama naye kokweyaka o ntango naye kokweya wana après quelque temps alamusi ngai abi Joseph Lamuka mais ndenge nini yo ozalaka na courage ya komona biloko oyo oyebi la humble servante de l'Éternel soki nzambe aponi moto mpe soki nzambe aza na mission ya kosala na moto meme bato mosusu baza ebele na kati ya mokili bakotémoigne bakobengo bakoyebisa oyo eza na bato mosusu mpo nzambe abimisa ye na kati ya bandoki me nzambe atalisaki ye makambo mosusu na kati ya bandoki mpo lelo peut-être aya kopambola bana na nzambe oyebi nazokama namoni mwana mwasi wana na kati na douche wana natali namoni douche na biso tosukolaka nga mpe nasukolaka wana na salle de bain mekomaki lokola mboka moko lokola mai ebale mwasi aosukola na kati wana ntango natali aremarke abwaki misu elle était plus elle oyo nga nayebaki plus jolie encore et azalaki na poso na ye ya mbisi na ye azalaki nzoto ya mwasi likolo na miroir ya monene nzoka nayebaki te pourquoi asalaki ndenge wana naye kolamuka alamusi nga abi Joseph Lamuka naye kosutuka natuni makambo mingi nga namoni ayebisi nga azalakani lelo nde nazolakisa o oyebi mpo na nini yo na vi na o ozokoka kodistingue te oyebake oyo aza moto ya misala boye oyo aza moto ya misala boye oyo oza parceke ozangi eloko moko eloko ya liboso lelo nakende koyebisa bato alobi yo nano oza na miroir na yo te il faut ozala na miroir wana nde kozala na capacité na possibilité ya kodetecte makambo à partir ya miroir okoyeba esika nini nazokende okota à partir ya miroir obanda koyeba bafamille na yo makambo bazosala okoyeba nani olingi ozwa nani olingi ozwa te okoyeba nani aza na puissance nani aza motu na biso mpe nani aza motu na biso te nazozela ye namoni afungoli saki kaka saka me oyo bana basi bazalaka nango mais ezalaki lokola kitendi moko ya rouge na maboko na ye na kitendi wana afungoli abimisi tuka miroir moke la servante de Dieu moi miroir kaka moko ya moke ce n'était pas une miroir ya monene ndenge bato bakanisaka moi miroir moko kaka moke namoni apesinga na maboko abi miroir oyo obanda kobomba yango partout kozala ezala otie na poche likambo eza te ezala otie na sambete likambo eza te ezala te me ekomi ya yo abandi siko koenseigner nga alobi yoka miroir na monde na biso eza très important
soki ozangi miroir okoyeba te lolenge nini ya komona mokili abando yebisanga po ndeko moko azolandanga yokanga très bien bandoki basalelaka miroir ata soki olandi na bafilme ebele ya bamystique na bareporter bomonaki makambo ebele bafilme bandoki babandaka nanu na miroir mpo a partir ya miroir akoyeba na miroir nde bazwaka vie ya motu na miroir nde balongolaka eloko na nzoto ya motu alobi mpo longola la humble servante bakoki kolongola eloko na vie na yo te soki batali na miroir te ndomonaka mutu mosusu boni na ntongo alamuki ayebi ata makambo ezoleka na poto te me na kongo azotuna mama na yo to otuna tata na yo boni mwana na yo mpona aza na po bayebisi nga kazobela nani ayebisaki kazobela moto ayebisaki ete le problème seke basalela bino miroir eza na bamiroir ya famille eza na bamiroir ya motu individu c'est-à-dire basaleli miroir la humble servante la députée quoi basaleli yo miroir ya yo moko batalaka yo chaque jour mais nakoyebisa bato suite bozandanga très bien boyoka enseignement po bana nzambe babanga te toye na kati ya Nazareth mpona kobangisa bana nzambe te toye nde kodévoile misala na satana mpona kolakisa bana nzambe ke voilà tant ndenge basalaka mais sikoyo nakokende kobanda kopesa mpe basujet de prière malimbisanga kaka ntango nazoloba boye nakoloba mpe na sujet ndenge nini ya kobrise miroir wana mpo obima esika bato batalaka o ebele ya bavie ya bato ekangami lelo mpo batalaka bango la humble servante bato baza wana bavandi kaka mosala na bango kotala naziréen yo koyeba te yo oza na omwana nzambe yo osalaka no biloko wana to koyeba te na bamiroir na bango mosala yoka kotala aotala komi wapi iya komoma te boyamba boyeba bokanga ye bokende soki bamoni yo na miroir bakosimba yo te oza ya nzambe bakende kokanga motema ya mutu moko efa pambola yo mpo mosala nzambe ekende liboso nde omonaka bato mosusu aza na motema ya kopambola aza na motema ya kosala me bakangi ya parti ya miroir baotala yo babika ya azoluka nini bo ndenge tosala émission boye miroir eza baotala biso mais sauf ke nakolakisa bana nzambe ndenge nini bakokaka ya nzambe te na baoyo bakokaka mosusu ozomona alakisinga miroir alobi a partir ya miroir oyo ndo banda koyeba omoni mwasi wana ndoki mpona nini ayaki na bomoi na c'est parce que yo odétectaki ete mais soki oyeba kotalaka partir ya miroir journée na yo koyeba yango ke na journée nanga nakotambola boye nakozala boye mwasi oyo nazokende kota epa na ye mobali oyo nazokende kota epa na ye ndako na okende kota okoyeba yango abando yebisanga alobi Joseph na kati ya miroir soki osepeli na mwasi moko oyo osepeli na ye osalika baprière parce que ce sont des prières que nous ne pouvons plus faire ça ici biso toba nzambe nakoba na korepete babetise baprière wana te alors biso kosalika mabondeli prière bango mpe aza na prière na bango po bato bakanisaka prière nous baka prière eza mpona bana nzambe non ntango bazoba invocation ce n'est pas diabolique nazokende koyebisa o lelo invocation ce n'est pas diabolique vient du mot invoquer. Invoquer, moi, dans Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi. C'est une invocation. Invocation, c'est un mot diabolique. Et elles ont invoqué. C'est un mot diabolique. Invocation, c'est juste invoquer un être suprême. On est en train d'invoquer Dieu, selon Jérémie 33, verset 3. Ce n'est pas notre sujet. Alors, à partir du miroir, ce qu'on s'est fait dans moi, c'est la humble. Na komati na niveau, ce qui n'a s'est fait dans moi, c'est mon à partir du miroir, na kangi na moni na nzela na beni na biso na moni na nzela sepeli na ekaboe na kotala sikota na zuma mwa swana na zu image na ye ngai sop na pesa ki atambo to sola ka pamba pesinga kombo na ye akokosa nenga pe kombo meta ngwana za ko invoquer na miroir ekola kisanga miroir na sukozani na kosimba oya muke wana pesinga te yango ezakaka donc oyo balobaka nzela oyo ngana kozwa miroir ata naza na wapi soki na beti kaka ata na mire bam miroir monene bini oyo anga wana ekomaka monene ekomi mpenza ozomona lokola télévision nazomona soki nabengi par exemple fille moko Ani par exemple Ani abimi wana na koenvoûte Ani na miroir na envoûte nasali baprise nyonso nga na lingi lobi ntango nakeka epani aza na eloko akoloba te nakozwa ye kaka na liboko mola humble servante nake kobima na ye nde omonaka mwasi mosusu to mobali mosusu kaka mwasi wana ye okokaka te ata akei na ye tokabwana totikana na biso tokomona soki ozongeli nga loba ngai te loba ngai te beta obeta na ye la humble mais ozongelaka kaka ye eza miroir esiki ozongaka eza miroir tozongani bakokundola mama nanga bakunda mpe mama na okomeli fo bakundola ye bozongana bakundola mama te bozongana bakundola mama te bokokundola yango moni eza miroir la humble servante de Dieu mutu wana azalaka soki atali yo mwasi wana azalaka soki atali atokimi atokei wapi akozwa yo kaka eza na biso balobaka mwa bajeune fille biso ozawa voir nzamba pambola ola humble servante ozali awa mais awa olingi oloba nini
awa ngolo ba ke ozawa na mona kayo. Ah bon? Oui, oza esika ko kende te la un servant mokili bebi na zo bisa mokili bebi. Mokili eza mabe mokili oyebi ke toza bato mibale na mokili. Bato baza mibale awa. Soko yebaka te. Eza na ba oyo Satan atindika na ba oyo Nzambe abimisa na yo. Yango mona ka mwana muso aza ya Nzambe, mwasa ni masumu. Soki batesa malama makobongwa. Mais eza na ba oyo Bible zo ba na Jude 4, baza ben pi verset 4. Baza ben pi, ça dit il faut pas se convertir. Cause la te mutu muso abongwama. Mutu muso akobongwama kate la humble. Ajida barasa Jida. Jida bongwama kam koni akeli ba avanda na Yesu, alia na Yesu, amona ba miracle. Oh, azo simba même caisse. Azosimba kesi ya Nzambe kaka Nzambe na bomoyo Yesu Kristo masiyo moko biso tukumisa ko tosalela mais Jida mutasimba kesi na ye pe Yesu ayebi ke ndenge tovandi na ba disciples na ngabo l'un de vous est un démon. Jida zaki démon. Mettez ma Bible, ce n'est pas moi. Lisez na la Bible dit que Yesu aso ba l'un de vous est un démon. Avant na Yesu. Pourquoi? Parce qu'à accomplir ikambo Nzamba kana kiasa asala. Dieu peut te faire rester avec 50 000 sorciers, 100 000 sorciers dans un quartier, basant dans 10 millions de miroirs, parce que Yohana, Ozana, Apollo, comme Nzambe, Azolinga accompli, Nakatsa Bomo Inayo, Akovandi So Kati Nabango. Bible dit, tu domineras au milieu d'eux. Tu domineras. Donc, le roi Moïse, oui. Pharaon, oui. Bonzambe na bango to tangi ndenge ni. Mais orolata bonga la bango te. Batangi si Moïse, bakoti se ba grâce na bango nyonso. Mais Babo Sani, oui, Moïse, Azaki tirait des eaux. Oui, pour nous, Moïse, dans la forme qu'il faut mer rouge, Abana Kité. Abana Kité, Azaki est personnel. Ah, Babo Kaka déjà dans Maï. Asalaka déjà exercice déjà. Dans la commune de Bosso à Maï, à Betia Bio, Nathan Zemon, on a beaucoup de Nzambe, na Maï, Namoko, Samuta protégé, Bangando, Baïbou, Banin, Baliate. Bon, on a promis à Nzambe, na Pasoliamo. Tu comprends? Donc cela veut dire quoi, maman? Au cause de la Katikati à Batamasumu, au cause de la Katikati à Batamabé, mais tu n'es pas appelé à vivre avec cet homme-là. La Bible dit ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers nous. Et ça, Tango, ma soeur, mon frère, Ozoka, Bisozoka, témoignage, Toye Awate pour nous Satan. Nous sommes venus pour dévoiler les œuvres du ténèbre, pour nous accueillir, ok, Nzambo a Nicolas Benga Biso, Azako Benga Pena, Moutema, Nazo Beta Porte, et ça n'a pas de béla, je vais battre, Moninga Ona, Ataba Kabon, Moninga Kozongeleka, Ataba Moninga na travail Kabango. Oui, que la M de Nimisanga, jeune fille, Azana 22 ans, à Bengingaï, na poto, Abisinga Papa Nzamba Pambolayo. Moi, j'ai mes amis, parmi Baninga Nanga Nyoso, Mokonda dirige Kabiso, Mokonda Soka Abisinga Biyo, Okoelanga 1000 euros. Kaka Ninga Lubini Kosala. Tukuma kumelabi tukumkomela badiamba ba drogue tuzu tukumsomba ba drogue biso bakumko kine kosala boye tukumsa débauche biso na biso tukumba lesbienne biso tukumsa muinga moko mutalakisa biso nyonso wana mais yi wana tukumbela kate ato boyo ko kendete mais amona soka bengi okaka na soka bengi okaka na téléphone allo j'ai to ringi bo ha okoya te zela abi okoyoka lokolo eloko moko ezotelemisa okende kende est-ce que on est moninga sur normal maman et comme déjà le connu azotala bino awa donc on moi si nous sommes destinés mobile attendez qu'on en somme nous faire chose awa yebise au nom de Jésus naza awa te na kombo na Yesu oya simbinga aleki oyo zomo na kata libo aliboko ayi ko yebisa ngalobi na miroir okoki koboto la moto pe na miroir okobakisa eza na bato babakisi na bango ba vie na bango eloko moko na kati na ye na miroir alobi soko za na miroir obanda ko détecter mokili o mobimba soko za na miroir obanda ko yeba yango mona ka mutu mususu bato ba science okili soki bocheli poison ya mona ki yango déjà na miroir na ye omoni botu na ka me bato ndenge ya ume na pouvoir mais ndenge ya gaya te vio bachela ke poison te oui parce que ye azaka na miroir na ye soka tali a partir ya miroir wana amoni journée ko leka boye à partir de miroir, c'est possible. Biso, c'est comme miroir, et ça, la parole de Dieu. Tous en miroir, où est le portail de Biso, ma première ensemble l'obéni. Avant la inalia, avant la nakutana mutoyo, avant la inalala, avant la salika, moko to business, to projet moko na zanango, Bible recommander vos projets à l'éternel. Bible besoin de savoir miroir, la Bible des paroles à ça, il y a ensemble le servant de Dieu. Et puis si la partie miroir, bandongo la telo kokata mutu humble, zoka to ebakate. À partir miroir, ndomo na kamutu mususu humble, atangi classe, asilisa makamunyo na classe, mais au moins on va limiter quelque part. Abina miroir to chaka limite. Donc à partir miroir un dachelo singa.
donc achela osinga pona miroir achela osinga bibo humble abanozwa kaka montabo humble abanokenda kosuka awa c'est tel muta kosuka awa koleka limite on achela bino singa ndo monaka tout so na maman moko pe na poto ndo mona kozo leka na nzela oka kwa moi fil d'araignée et kangione misumoni fil d'araignée comme ça soki siko oliki kaka fil d'araignée wana ba kune lingani na mboka na bango aleki limite aleki ndenge nini boke bota batali aleki po yebango humble esika oyo basukisa yo captif esika barando za captif eloko bebiso ba nzambe toyeba kati soki ka kopini esika bakangaki yo mbala moko lipambo linonde yango wana monde atene balingaka mutu abima esika bakangaki ete po soki kaka yo leki kaka limite esika batielaki yo leki me kopangoma nyonso yango wana bakolinga jamais yo oleka ndelo batieli yo soki ozomona na nzela otambola omoni bafile d'araignée ekangi mutu omoni singa moko na likolo omoni basinga mosusu ezaka na nzela wana omoni kaka boekangi okomi kolongola yango na likolo otambola obeti libaku esika yo obeti libaku wana humble mwana nzambe telema wana bandoloba bandosaka saka kosaka eza diabolike te kosaka eza diabolike te la humble servant de Dieu nayebi te abeti libaku to ayemo abi nana kokabelanga mbongo ko ayebi deja koétudie mabaku libaku ya chance eza libaku ya mbongo eza libaku ya visiteur ya malamu azali mpe so alobi bongo epesa milike oyebi ntango tozokola ezalaki lelo moto nde koloba soki oyoki maboko mokusa mbongo ezoya mokovanda bomoi mpe mbongo eye te kompe ekoya oyebi croyance nyonso ebotaka c'est comme une semence eza na bato bandimaka moto mosusu avandi boye abi moi je serai grand masambelaka te lananga très bien la m asambelaka te ayebi mpe nzambe te asambelaka te mpe te mais na croyance na ye azondima que je serai grand il travaille son esprit po esprit ya motu m etravaillaka mpe na kati mpo motu nzoto latami esprit ezwa valeur ozomona motu mosu akozala ndenge wana croyant e croyance wana ntango etikali napeso exemple eloko nini eza na papier mwana soki ozosala ba ok oyokaka ngo te zwa papier 1 tia mwana bo batie mwana papier awa humble siko papier wana na papier na ok neloko nini esalami akisi eza na papier non croyance c'est cette croyance là mpe esilisi motu ndenge bayebisaka bana nzambe mpo na nini bato ya mokili bazondima eloko mosusu lokwa papier tia mwana awa mpe mwana ok esili yo ozondima parole ya nzambe te yo ozondima maloba ya nzambe te bato ya mokili bazondima oyebi na poto katiki moko bazokosa basi babi soko boti mwana mobali yokanga humble makambo eza soko boti mwana mobali po mwana naza makasi po aza mobali na alobaka verité limbisanga po eloko mobali ezala vraiment makasi wana zwa mwana wana sala epipe mwana yo boti ozwa mwana obanda koyombola nzoto ya mwana na oboti c'est l'abomination na poto bakamarade nga naza na bato humble nayebi soki omoni nga nayebisa oke nayeki kosimba mitema ya bato eza pasi moto ayebisa o makambo ezofanda na motema na ye eza pasi mais apôtre Joseph azali tata ya bana oyo bayebisaka ye na kati ya motu oyo ayebisango motu te ayi papa je te dis parce que nazomona franchise banzambe mpe nazomona koedenga mpe toke na prière nzambe afungoli mpe ozomona zwa kaka humble ke ngai ntango natuni mwasi wana na bime ntango esalaka pa mwana o elle était bébé na bi merci zwa sikoyo yo mwana mwasi papa na yo bayebisi mpo mwana azala makasi ya mwasi alifungola bebe makolo lembola bebe sikoyo yebisanga eza na acte nini oyo bosali wana na kati c'est ça bato ebele basala bainceste spirituel bayeba te na kati ya bomoi na bango e ntango azoyebisanga bi via mwana ebeba nayebisi na bi wi alobi ye moko na kati ya motema na humble parce que omoni likambo eza mabe na yo okosentir mwana nzambe likambo ezokanga yo yo moko okosentir soki omoni likambo ezokanga yo eza na kati ya motema na yo kobomba te bimisa nde yango nde eza limite na yo ya vi na yo ntango mosusu miroir na yo batiakoka likambo wana ofandaka na yango alobi nazosentir ke likambo wana nde eboma ngai na vi na ngai mobiba aye koyebisa ngai alobi omoni apartir ya miroir bayibaka motu vi na ye apartir ya miroir bakotisaka mpe moto eloko alingi te alobi tala par exemple biso soki ozwi miroir ye moko abeti ya ye po chacun sa miroir ye moko abeti ya ye alobi tala oyo ya ngai par exemple mpona komini moko olingi nabi totya ngaba oyebi franchement bana ngaba balimbisanga ngaba lokwa biso osaki na lemba bango bazali na ngaba nga namona ngaba kaka komini moko kaka ozokopana ye kaka bonga nesa ndo okipa yango pepe mpo naponi bo ngaba natala ngaba akomi na ngaba omoni kaka juste esika komine ezalaki komi na ngaba esika wana omoni rond-point na bato bayaka bato bata mosusu bakokende boye mosusu bazokende boye mosusu bakokende makala ezaka fréquente makasi abi mpona abi tala siko totali na monde humble nazomona komini boye ya ngaba wana esika bato bazalaka na moni vi moko atemi na bitala
tozoboa kela esiko molimo moko ya kindumba azuka na liboko neka aboaki na miroir abi c'est ça c'est que tu vas commencer à faire mbala moko moi c'est skatellement quitter ayoki lokolo moko soko yoki lokolo moko potio na nzoto ba esika ya humble atozo kumba telemisa mutuka banda kokumisa nza banda kobengani loko wana ekoti kati na o parce que soko otiki yango eza kwa semence la humble semence ekokota eboti ekoti pa na nzoto na o yo otiki yango bongo ozoyeba te mais nsima mikolo ezobota ayekoyebi na epine siko miroir siko soko na beti bongo na kokanga ndenge nini alakisi nga formi ndenge akosala na bibo siko nakomona famille na nga abi pas de problème ayobi ezela or humble na ntango wana déjà mama na ngai oyo aboti nga abongolaki déjà motema azosambela na nzambe malamu na termis alemba nzambe malamu ezali na termis alemba mama sabongolaki motema mama ayebaki déjà nzambe parce que c'est ma mère qui a fait que nga nayeba nzambe wana eza koni par tous nde mama na nga kosambela na ye nayebisi na bino namona mama na ngai namona mama lokola namona ete namoni awa yaya yango nazoyebisa motu mosusu bakomona yo mais baza na pouvoir ya kosala yo le côté la haine na bina mona mama na ngai nde ntango sikoyo na beti miroir na nga abitala natala boye namoni mama na nga avandi esika moko avandi ondire motu moko afandaki na kiti ondire motu azalaki trop fatigué avandi abi kasi mama na oyo wana omoni siko olingi osala nini na bibo estce nakoki ata kosimba ata lisu na ye te bongo esika aza yoka basi na lisu to asala po donc omoni kama nazwi eloko osika te nakomosakana nango sikoyo nasakanaki nango emble nasakani baninga na nga nasala baninga na nga boye nasala baninga na nga boye soki tozokende ntango so na bibo motu oyo naobetele okomona ta na likolo awa po asantinga so na mikosi momona pa nazwi libanga moko na beti na miroir na likolo bamopa moninga na kobela tselo wana ndongo na ba joueur mais oui ba joueur à foot ba kobeta yo babeka babwakeli ye bord babwakeli ye genou ezaka nini miroir batala ko babwaka nengwa te il faut bazala eloko bakotala yo monde atele bezana eloko bakotala yo soki bazomona ote nayebisa ko te mokomisi na émission na bi mutu musazo na muka la eme mikala nazomona o lisusu te mikolebele azomona ote wana spirituellement eza physiquement te eza mususu azoloba no spirituellement nazomona osu te miroir esika totia wana nazomona te yaya name kosimba mama boye moto ebimi name kosimba moto abie tika omoni ye aza na ngambo wana est-ce que la ninga aime mais nazoyebaki na ntango wana mama azalaki bébé spirituel maman ne connaissait même pas franchement ma mère ne connaissait même pas la Bible mais comment est-ce que Dieu est bon ceux qui m'ont tasé pas na kolo aza na bomoi oaze pa na yesu taza na kufa yesu azoyisa biso oyo akondima kaka la humble na ye kovanda kati na ye ozokanga humble ntango yesu avanda porte paul abi soki nazobika si je vis ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi nzambo azovivre kati na biso moto moya simba yo eza te natiki ye na bandi sikoyo kota na bibo lakisanga tel membre ya famille lakisanga tel abandi kolakisanga alobi wana eza première expérience oyo nalakisi yo ya miroir à partir ya miroir obanda kokende kobima na mwasi olingi à partir ya miroir obanda koyeba mwasi yango aza nani aza na pokoya na likambo koyaki te aye koyebisanga deuxième chose abiyokanga très bien biso tozalaka na wenze na biso toza na wenze na biso na bi wenze na sens na bi non soko oyibi na miroir okoyiba parti ya nzoto ya motu la humble yango monaka bato mosusu baza na baparti batika yango soki bino boyebaka te eza na wenze ya bondoki ezalaka wenze ya bandoki ya butu ezali na kati ya kindoki ce que nous on croyait ce que bato ebele bakwayaka ke bandoki esika bakenda kovanda esika moko boye bavandi bazoyemba banzembo baotourne ale baliembo tout ce n'est pas comme ça la sorcellerie humble mais nafungola mwana moko ya nzambe acomprendre soki bato bakenda kindoki na butu ya sela oyo bakenda kindoki bake kojuge landanga ce sont des juges rien que na kindoki ya sela oyo bakenda kindoki bake koteka omoni bato bakenda na zando bango bakenda kindoki koteka bacommerçant ya kindoki elingo banini eza na bato mosusu neti malade esilaka te par exemple babwakela motu cancer cancer wana esilaka te ekei ezongi elingo banini bazwa parti na ye wana batekaka yango na wenza ténèbre ozokanga nano esombama te le problème c'est que soki ozomona motu azosouffrir na eloko akufi te malade wana humble ezongaka ekei ezongi oyebi kesana bato mosusu basala bango appendicide 3 fois opération 4 fois 5 fois appendicide kaka elingi oloba nini bateki parti na omoko ya nzoto ezalaka kuna na wenze wana mais lokola grâce ya nzambe eza nano etekama te parce que baparti mosusu eza oke kosomba boye bololo
likolo mutu musu likolo babebisa ka likolo. Je vous dis, babebisa mutu musu likolo. Bazali likolo beba epola akomprenaka te me likolo nange koma ko ndenge nini. Yo kasi mbasu. Mbasu za malade mo yo ebaka mbasu la ebe. To ebaka ngote. Me bimi ndenge ni na ténèbre. À partir à partir na ténèbre parce que bebisa bataille singa lobi wenze na biso esalaka. Na wenze na biso abutu ezana batu bakendaka kuna bakendaka ko juger baka. Ezana batu bakendaka kuna bakendaka kotika liste. Omoni ebe ndenge so bisanga ke to komi na ba décembre. Eza d'ailleurs ba moi moko fu batu basa na mabondeli. C'est vrai, faut tout y capiko humble. Mais si comment une stratégie va donner changer. Ba yebi ke bela ba na nzambe batale la kade décembre. Zoka la humble c'est pas. Ba yebi ke humble ninga za décembre no show to meka humble te. Mais gloire à toi parce que yo ozalaka na décembre kakate. Osambe la kana yo. Après décembre ko sambe la kaka. Mais ça na batu mususu ayebi nzambe kaka ya décembre, le 31, le 25. Batouana bozoko sa liboma na monde à ténèbres ayeko la sanga le na batu bazana ba liste ya bandeko na bango bayaka kotika la m mususu atika kuna fe kindoki patika ba liste andeko na ye batu bakolia ta mususu bakolia 3 personnes na liste mutaliboso mutami balé mutami sato yo kombo no peut-être qu'ils en a 3 personnes wana bapo monde à ténèbres kuna ndeko pona ekotala nani otokoki facilement ko kolia yango na so bisa mutu moko peut-être basi batinda kombo na yo yebite peut-être bon année okuto zo komisa le 30 okokoma ku du temps décembre ngo bete kombo ne satina kata liste ali tokinda kotika ba komba liste eza misusu bakinda kuna baki kosala kaka kimusala kiboyi sadi ye azandoki maza boyi na kindoki mususu azana alambaka ndozo mona be conscient ebele be conscient ebele azomona na kati ya conscience na ye alambaka quelque part alambaka biloko moko boyi donc sadi aza boyi ya kindoki. Donc voilà, ayebisinga biso tokendaka na mondo wana na kindoki tozana ba wenze na biso kuna ba wenze na biso soki par exemple à partir ya miroir ozui parti na moko nzoto olingi oteka ya mutu olingi oteka eza facilement okozoka à partir wana à partir ya miroir tobimisi yango tokenda yango pesinga tokoteka yango na kindoki. Merci waneza musala miroir ya apôtre Chopa o ba pesa ki pour comme maintenant fort malgré ba prévention en kuta na musala ya molili. Je rentre encore à la régie pour que tout ces là et le mot n'élément au mot. Je la pause. Ok, nous sommes déjà de retour. Dès qu'à toujours le maquet, album il y a la princesse, c'est Yangwana. Donc au colo, c'est un gars qui a été binondé pour les acquis inspirés par colo. Je pense qu'il a annoncé que CD et album des 0 à euro et bimi déjà. Donc du néant à l'élévation, Nzambe wana zoka mudra pamba afandisi epena bakolo talaka bisika Nzambe zwa mabe Nzambe zawa alokota na kisensu kanisa Yesu na kisensu alokota na malweka obanza ka to komo matavio na njilo ke poto alokota na kingasani na ngaba na kintuka Nzambe ala memayo dona ina annoncer na bana Nzambe ke album de 0 à euro et déjà donc CD. Je pense que DVDP et Kobima batunium ebele bazo senga yako et côté na bamboke ebele et kokoma mais pour le moment batonyo surtout balingi bazwa album de 0 à euro au boso monezo le kana il y a la MBC avant la princesse de l'Éternel député quoi so olingi ozo toujours dans ma préparatif, il y a ma bonne délit. Bien aimé, tu seras béni, je t'assure dans le nom de Jésus-Christ. Parce que cet album, je crois que c'est l'inspiration de Dieu. Tu seras béni avec de fortes paroles. Oh, et le bam, parfois, la poussé, soit un ressomme album. En France, je pense que numéro yango, bazote kayango na ndaku ya koteka na mutu nyonso oyo asepeli nango asomba ayeba ete ndaku yango ezali précisément na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Ndaku ezali vraiment monene ya kolobela kutu ezali te ezali na molai ya 25 mètres na longueur pe
pe na largeur na yango pe ezali 25. Yeba ete ndaku yango ezali na double salon. Mamae, eza na 3 chambres ya kolalela. Cuisine, salle de bain. Douche ya libanda, veranda kitoko oyo wapi. Eza na balcon ya kolobela kutu ezali te pe babisika mususu oyo totangi te. Pour tout contact na moto nyonso oyo asepeli kosomba abenga biso plus 243 89 68 380 25 081 28 94 638 089 70 46 582. Chance ya ngwana epesami na moto nyonso tue. Donc na bolingo nzambe pardon na bondeli bino na ebete boyo kaka nkolo à travers ngai mwana bino la humble motopamba onkolo ye mo kaka azotambwisa pa azopesa valeur. Donc bosomba album wana na ebete kosala mosala na nkolo na kati na le Nazaréen mutu nyonso alingi acontribuer CD wana epambola libota na yo et opambola bana na yo na ebeke epambola pe na yo. Donc nous sommes toujours na kati ya prière pour que Moussalo Tosali il y a longtemps et pambola bino en tout cas sokolingo zongo na bandako lo zongo na leader Francis Lola donc na rue Marcade ndebisika ozo yango na rue Marcade donc ozo yango kuna osomba CD wana mais pour bientôt aussi DVD ezobima donc consommer CD wana donc numéro comme numéro au place au kokyo benga pour que ba orienté au pose CD ils a 06 25 59 96 53 donc na bandeli 06 25 59 96 puis 53 donc au Kozoa CD il y a des 0 et héros il y a la princesse de l'Éternel il y a la humble servante de Dieu banze moi qui toko je vous rassure pas dessus mais on les a pour la bateau France mais pour la bateau bazali na Hollande pe Belgique beaucoup zongo pas pasteur Didier Mbongozi donc pasteur Didier Mbongozi dont je salue aussi donc qui est mutasa na ba CD wana beaucoup zongo kuna bateau Hollande pe Belgique beaucoup zongo pas pasteur Didier Mbongozi numéro na ye je pense que tu ça bien na émission oezoya donc bateau Belgique et Hollande beaucoup zongo kuna bateau Allemagne Canada Suisse bisika ne sala bo bande pe ko benganga bakotine de la binango tozoluka ba voisin moyen pour que bozo yango mais et pas il y a leader Francis et autres comme en gros pe en détail dans son en détail kakayo en gros pe kakayo okozwa album il y a la princesse de l'Éternel CD nango donc la certifié moko bozo album ala bo consommer on a ebisi bino déjà bon appétit pour epambola bino na ebi malobani nikolo inspiré na 4 album wala banzembo eza kitoko moyena lo bebele zate na beki nazali boso ba centre nebeki na albo so bato ba otambwisa mala molimo ankolo basal na nzambe donc soko lingo sape bato cadeau pasteur osomba opesa ngone église mobima pour que bo soutenir musala ya nzambe donc eko sala malamu dans album ana na pesa ngo cadeau donc à vrai dire toko solo masolo album wana mais na zongeli Thomas toza toujours na yo vraiment la humble servante députée gloire à Dieu pour l'album en des euros. D'abord, Ndamboto, Karadéje, ça déjà Makasi. Amen. Venanga, Batela Kimi. Merci.
ndenge soutenir ka M27 basomba kuna esika ezali eza très important je crois eza na mimakade na château rouge bino moke pa vie Francis bosomba pasteur opa oteka nzambe apambola bino baeglise kutu bakosangana mpe basombi yango M27 c'est ça na pesi yango na bana nzambe donc nde na miki tokosolola donc bato bokende déjà botuna tunaka album de 0 à héros ya sœur Tiffany bopambolama merci tosauté Vungu le millionnaire na sida fomoni mwana nga bor yango CDC bimi okubenga pe MB Servant na maison la PXC batiango ebika MB Servant yo moko jobi toma awa en Afrique d'ici donc moyen de témoignage ils a partout toyoka ngo mais oyo zolo bana donc et panzani partout donc siko CDO de 0 à 0 boso mon Patrick Mavungu zamba opambolo des lokozolia fufu na loso na madeso donc accompagner témoignage na banzembo wana ba prédication ba sala nzambe je pense que bon reçoit quelque chose donc ba thème ba maloba moko eza wana profond oyo ngamu na nzima teke ngam na komi yango merci makasi ngana yoka ngunda mume en tout cas c'est bon biso moto somba to recommander bino bo somba en tout cas ya pe Kinshasa ba pasteur ali na zela ko somba maka awa moko ya ko somba pour que tous soutenir ça nzambe merci prof apôtre Tchouba na témoignage la bande koloba ya suka eko ebisanga lobi kaka na kati ya miroir wana oko créer ba porte d'entrée omoni bato ebele bayebaka te ntango bazoparle siro nano oyoka bato baoswana na bona pardon kiza porte d'entrée na nga na bona nga oza porte d'entrée na nga bayebaka porte d'entrée ezali te na explique kaka na ntango moke porte d'entrée yebango na kati ya famille nyonso la MB Servant eza na oyo babengaka porte d'entrée wana na kati ya famille wana soit esimbamaka epai ya mwana moko ya ndako ya famille aza na misala mabe ya bango ayebisinga to soit esimbamaka na bato ya kan wana mpo ya nde kobenga bana nzambe bato ya kan wana e na kati ya porte d'entrée eza na baporte d'entrée individuelle eza mpe na familiale eza na bafamille mosusu baa na porte moko efungwama d'entrée oyo ke satana akokotisa biloko nyonso soki mwana nzambe apartir ya miroir totali ke porte moko eza wana tosala nini akobwakela motu moko wana atie ekindoki apartir ya mwana wana eya fasilité akokota na kati ya famille wana basala makambo nyonso balingi na kati ya famille wana alors na baporte d'entrée okoremarke ke eza na bafamille mosusu oke soki kaka mabe ekotaka na famille na bango kindumba ekota na famille na bango kozanga pauvreté en étance baza bato pasi eza na famille donc nyonso eza ya mabe ya mokili evandaka wana parce que oyo aza na porte d'entrée ya famille na bango aza moto ya kindoki soki moto ya ndoki nde aza na porte d'entrée akokotela bino nyonso eza ya mabe yango nazobisa bana nzambe tobondela nzambe eke oyebisa nzambe na sujet de prière na nzambe naye kotelema liboso ya porte d'entrée ya famille na ngai otangi kombo ya famille na yo oyo nyonso atelemi wana lokola ndoki na longoli ye parce que soki olongoli ndoki oyo aza wana okomona bénédiction ekokota okomona changement ekokota baguérison ekokota makambo ebele ekokota a partir ya porte d'entrée yango ozomona Moïse nzambe ayebisi alobi ngai nalingi natinda molimo akufa na kati na Israël bible ezoloba nini nzambe ayebisi alobi bozwa baporte na bino bokanga na bakle te omoni famille mosusu bakangaka bakadena bakangi bakle bakangi ndako eza na bandako ebele la MB Servant elalaka polele nazo biso vérité eza na bandako ebele na poto elalaka polele bafenetre ebele bango bakokanisa bakangi me bakangi te tala nzambe ayebisi bana Israël abina kotinda bolimo akufa me bino bana Israël bokozwa nani l'agneau bokokata ye bokozwa makila bokopakola na po voilà c'est le cadenas de Dieu ezalaki makila na ye na Yesu cadenas nzambe yango wana yango na kati ya bomoi na biso totiaka makila na baporte na biso ya famille totiaka makila na bandako na biso porte nazoloba ekozala physique mpe porte wana ekozala spirituelle ya MB Servant ayebisinga lobi baporte ebele ya bafamille eza polele alobi par exemple nazozwa famille moko songolo aluki kaka ndenge wana beti na miroir ebimi porte wana bomoni porte na bango tala eza polele pourquoi polele porte oyo tokangaka na fungola te alobi porte na bango molimo nyonso ekokota ozomona ndomoni Yesu azoloba kati na bible ezoloba biso nini soki moto moko babimisi bademo bakei ntango bakokende basangani baye kozonga na ndako ndako wana eza nini eza ame na biso donc chaque ame na biso eza na baporte soki bakuti yango esukami te bakuti sali te bakosala nini bakozonga na état plus pire oyo bazalaki nango liboso c'est comme ça donc soki ndako moko porte eza polele bakokota ndenge balingi bakosala bavin et vient ndenge balingi yango monaka bato mosusu na ndako na bango physiquement bayokaka biloko ezotambola na kati na ndako a partir ya miroir bazoya na ndako na bino bazokota parce que bakokota na miroir babimi epa na bino bazwi ndako na bino na butu baye balingi basala nyonso balingi basala bao
bakoya lokola ba mari de nuit bao bakoya po ba bebisa bao bakoya po ba détruire batinela kinga vidéo moko na une sœur aza na poto atinelinga puku aza koyiba mbongo na kati ya saki ya mutu pe puku akomi kokata mbongo puku eza un vrai vidéo eza ya lokuta ta via papa tala eloko makambo zoloba na bato tala eloko donc à partir à porte d'entrée la humble servante porte bato eza polele ndomoni ntango bana na nzambe batiaki oyo babengi makila na porte na bango molimo na kufa eyaki elekaki bango par desi mais sika bana porte oyo kangaka clé porte oyo kangaka cadena ndoki abangaka yango te ndoki akotaka na porte wana te okola la porte polele soki oza na nzambe ndoki akota te kokasa te soki okangi porte ya ndako d'ailleurs ndoki akotaka na porte oyo eza spirituelle eza na baporte entrée eza na bafamille ya bato ebele quand vous voyez beaucoup de choses peut exister dans votre vie osambelaka memaka mwana ezozonga c'est comme si tu ne pries pas balakisa yo comment prier humble mpona kokanga porte wana nous devons fermer nos portes eza très important mpo makambo wana ya kala ezongaka te eza na bafamille mosusu likambo moko wana ezongaka euti pa bakoko na bango eye pa ya bapapa ekomi papa bana wana babengaka yango porte d'entrée moko eza principal donc ya kokosa eza te ya kobomba eza te eza na bato ebele baza na baporte d'entrée na kati ya bomoi na bango porte d'entrée na kolakisa bato mbala nsima sikoyo lolenge nini ya kokanga porte d'entrée lolenge nini ya kobrise miroir mpe lolenge nini ya kobotola oyo bake koteka na monde ya ténèbre mpona bomoi ya moto dans les Nazaréens, likambo porte d'entrée. Ici chez nous, c'est pas seulement question du témoignage, mais aussi comment okoki kobunda poete okanga bikuke nyonso tu mabe ekote la kayo apôtre Tchopan nous sommes arrivés à la fin lilobano yasuka. Lobanga sukeza kopesa kaka merci na yo lisusu. Amen. Na bana nyonso apoto balanda kango baza ko encourager nga na pamboli ba o nyonso bakolinga basali ba o nyonso bazolinga bapambola biso nzamba pambola bino o nyonso nga na pambola na vie nanga nzamba pambola yo abakisela yo nzambe kaka nda yebi nazopesa merci mingi nazobisa mama Yasmine ngwana basidi ebimi ya humble servant de 0 à 0 taka yo ndenge osutenanga soutenir de 0 à 0 limbisanga de 0 à 0 donc c'est-à-dire mutauti na 0 makomi 0 kasi neti biso ti basedo akomi 0 nga na uta na 0 nakoma héros na kata famille nanga nakoma héros na kata quartier nanga nakoma héros na bato ebele soki nga leo nayebani bato bakamwaka obi nga na tanga te nayebisaka bato clair ntango na okoma tota témoignage nga nasuka na 6e primaire yango mo biso batida boye fo tosomba yango parce que biso tozalaki de 0 tokomi na héros nga na tanga classe te nasuka na 6e primaire les gens ne comprennent pas fo bayeba yango moni nga sedo par défaut nasomba yango nayoka mama Yasmine nzamba pambola yo nzamba pambola mama Chantal nzamba pambola bino na bana na nyonso nzamba pambola Anastasia nzamba pambola bino Kevin nanga nzamba pambola bana nga famille nanga Chopa nzamba pambola bana nyonso chambre haute nzamba pambola bino la humble servante nazopesa ba pasteur nyonso Nazaréen mboto balekana linga bango mingi nazopesa ba o balingaka biso te na ba o balingaka biso bon ndenge la humble alobaka biso kaka nazwi nanga o humble alobaka bolingo na nga na bino pe na moni ezomata ekomomata nazwi yango wana ekomi pena yanga slogan nanga bino nanga te emata kaka nzamba pambola bino Belgique, Espagne, Suisse. Le docteur Alfred Koupessa, l'homme selon le cœur de Dieu depuis France. Nzambe na yo amona les Nazaréens. CD yangwane bimi yomto o passo la kaliloba. Nembete basela nzambo ba passo la parole ba resomba ngo parce que kuna tobeti ba thème, tobeti baba bilomo ba sebol bani rema. Barema ebeta mikuna. Donc pasteur balinga liloba nzambe loko pasteur moko pena le rayo kaka l'échec n'est pas la faible singa certifani ote yango ndenge ninga mteza kaka inspiration ka kola pesinga kotanga kabia ayebi singa komela ngano lite ana komango penza na opeso droit en France nango na pambo mosela nzambe disons tsaka nzambe ya pasteur ana pambolanga na pesa prédication ana ndenge yelanga ndenge na koma yango l'échec n'est pas la fin yokano azwa offrande na ngai atindela ngai po inspiration okolo apesi ngai donc mosala nzambe ezwa ta oyoka de 0 à 0 okabanze moloka soit un signe de référence zala signe ya référence o bat barolbana ko tia musapi batala babi oyo yayoka non toma côté mona lobike ezala batu misusu bakelama po bazaka ba écrivain
pardon Vois. ikeza nzambe ya mama libisanga ndenge eza ngai yokutinda ote mais na sepeli po bayoka eloko basusu bakelama po bazala baécrivain bango mosala na bango kokomaka se bahistoire mais jamais bakombo na bango ekokotana na histoire. bato mosusu bakelama mpo batongaka bato bango bakomaka mais bango bakokota te bato neti loko badiego na celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo Diego Kao ye moko donc ndenge aza wana kombo na ese nini ekoti na kati ya ouvrage mais oyo akomaki toyebi ete basusu bakelama mpo bazala balecteur bango mosala na bango kotangaka se bahistoire mais jamais donc misu bakelama mpo batanga kaka ye komona ekokoma te kokota te bakotanga mpe ete mais ye nde atangaka kaka bato bakelama mpo bazala bilembo bato misu bakelama mpo bazala bilembo bango nde bakota na kati ya histoire mutu nyonso asomba cd wana mpe la dvd kobima soki osombi yango kombo nde ekota na kati ya histoire nalobi kote moko bible bakangi moye bakombo na biso ekota na kati ya bible eza te na télévision batiki radio batiki mama nanga baotanga yo na radio bakolobelo na bajournaux bakolobelo na baradio nzambe osalaki oleka inaperçu te likambo etungisaka yo il faut ezala côté pour que yo mona yesu masiya merci bato nyonso baza na nsima ya caméra apoto tsopa matondi mingi epai na yo bato nyonso tu oyo bolingi boconsome album wana soki mpo olingi oyo osomba yango en gros na france oketeka nango na canada na espagne bisika nyonso tolingi oteka yango je crois à l'huile fraîche oyo ezokule bato piraterie te banga mingi bakosala yango te balingaka mpe bato yo bato te sala yango te mais bato wana meme ata bato balinganga te baosala yango te mpo bayebi ke baza ya nzambe biso mpe tokelami mpe ya nzambe merci beaucoup nazocroire na mafuta oyo ezosopana cd wana kombo nango kokota na ndako na yo merci ciao aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien david nozamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima